soki Makizembe azolobela makambu ya Karine na banquette oye bango ke nzamba opinir ye c'est pas bien et ça bien te à propos de la musique à Karine Mokonzi bazoloba ke musique à Karine Mokonzi kosimba te na yebite yo loba ndeni ni pour la makambo wana non eza question qui mate muna mdo dans ba vision na ya dans ambition na ya des tuyaux dans ba vision na ndenge le loza chroniqueuse l'autre fois puis jour musu pe déjà Karine Mokonzi ya kokima parce que ti pour y ba on a internet quoi ni ba bien qui autorité morale. Bonjour, bonsoir la Chine. C'est votre chroniqueuse avec Polécha. Nangibo Yambara la chaîne Poya. Maman, mère fashion, la cruise. Nangina lobela moi mkieli kamboya album à Karine Mokonzi. Nous appelons Peggy Titan. Ah, nangina Peggy Titan aé par rapport à la polémique. Ya lobela pour le album ya Karine Mokonzi. Bonjour Peggy Titan. Bonjour avec Polécha, bonjour Nabatunio Sobaola Nangai, merci beaucoup de l'invitation na yo Nengo Yaminga Awa. Meilleur vœu nanga eza na Christine Moseko pilotage automatique. Oazola Nabiso, na PCP meilleur vœu nanga na Karine Mokonzi, autorité morale, na PCP meilleur vœu nanga na bato nyonso balinga nga Peggy Titan. Donc lelo, il ça dit bien parce que dans une émission spéciale la Chine nous a présenté na humble servante na bango. Avec Polécha, Evelyne Polécha, Oazo Yamanga. Merci beaucoup pour l'espace Odoza, espace Jopic, hein, espace Jopic, restaurant Jopic. Place Doza, on a merci Nabango. Merci Nabato, tout Rita Lomana, Odette Mouziki, Bato Toubalinganga et surtout producteur Nanga, sponsor Nangaï, Christine Moseko, pilotage automatique. Donc, la question aux alayo, la réponse est avec Polécha. Bon, Peggy Titan, nengina lobela, nengina tuna yo mwa tuna à propos de la musique à Karine Mokonzi. Bazoloba ke musique à Karine Mokonzi kosimba te, na yebite. Yo loba ndeni ni pour la makambo wana. Merci beaucoup avec Polécha. Moni eloko o esimba raté déjà balobaka. De part ya mutu. De part déjà eloko foye balanga. Déjà moni de part ya Karine, de part ya eloko. Tant on mona déjà de part ya Nzembo ya Liboso au Karine à Salaki. Et daki Nzembo ya hommage à DJ Arafat. Tu avais déjà vu l'hommage à Nezaki et l'Oro Moroboé, il y a bien. Tu vois, Nezaki déjà l'Oro Moroboé, tant que j'ai épessé un bâmon Makambo. Épessé un bâmon Makambo. Tant que épessé Makambo, Makambo Malamogo, monde entier, bataille plus de 100 000 vies, plus de beaucoup de personnes, bataille qui ont. Déjà de part, et l'Oro aussi battait déjà Monana. Karine Mokonzi était une chroniqueuse, elle avait toujours du succès. Elle est une chanteuse de polémique, mais belé. Nous avons besoin de ça, la polémique. Tu vois, nous avons besoin de soutenir notre sœur. Il y a une place sur le bac qui est dans polémique et polémique. Il faut le bac Peggy Titan à une promotion. Nous allons comprendre. Tu as ça l'année promotion parce que tu as une place de ça, basé belé. Tu as un espace shopping. Est-ce que tu as un espace shopping au fan? Tu as ça la promotion. Il y a une émission qui est une émission parce que tu as un pote belé. Tu vois, mais Karine Mokonzi a poto kena ba ambition comme chanteuse parce que poto ya passi hein. On a aussi poto. So moni mutu na poto a aussi ndata moi 10 francs, 10 dollars ya pamba. C'est un bosseur. Karine Mokonzi a changé vision, il y a comme chanteuse, puis il y a aussi la featuring na Koffi Olomide, il faut payer ça rabatu global donc c'est pas pour donner à n'importe qui. Donc pour la ngai Karine Mokonzi, je le jette beaucoup de fleurs. Donc ça veut dire que non, Azoko a avancé Kitoko dans Nzamba Sungaye, na carrière nae et qu'il est vraiment jusqu'au bout. Ok, merci na question, merci na réponse. Nengina loba lisusu ba lobby à propos ya que musique à Karine Mokonzi a koti mamba oyemba o po azoko ka lisusu te bana ba bimi na ebité. Yo loba place wana ndenge ni. Te makambu ya ko kokate, c'est trop dur. Moi maman kokate c'est trop dur. Bana ni si bana ni ba bimi. Bana on a eu bangote bano kabazo bima bla bla bla. Il y a ba chanteuse te. Pour Karine Mokonzi ngana ebi Karine Mokonzi a chroniqueuse. Akimi yango balobi akena mamba musique ngana ebité. Yo mo yango ndeni. Non, eza question qui mate muna mdo dans ba vision na ya dans ambition na. Il y a des tuyaux dans ba vision na. Ninge le loza chroniqueuse l'autre fois puis jour musu pe déjà Karine Mokonzi a kokima parce que tu pour on a internet. Quoi ni ba bien autorité morale. Parce que Ezaki
côté à Banabasi, d'abord la personne qui n'a pas bien, pendant beaucoup de temps, et surtout courage. Donc nous sommes émission Marie Musamou, il y a film Marababilo, courage wana. Si le lot, tout le monde qui va imiter. Parce que moi sur internet on a YouTube les alango. Mais bisonne doit battre de pessin surtout biso équipe nationale. Ngas hôtel lelo et belé hôtel ba chroniqueur, ba chroniqueuse et belé ngai commence à l'anga parce que na comme ba idon nanga. Muto belé on ngas la émission le quoi titan, muto boyanga sala boy, à sa présentation, al nga pas pesa comme parce que biso ba pesa biso encouragement d'abord ça bateau batala biso ba cher internet né na sur la Chine. Non ya bateau so moni muto zo sala les locaux ba besoin encourager te c'est que wana poka. Vous avez compris, boy te na YouTube ba finga. C'est bien mais ce que mon osa likamuna yo bato bazo ko encourager den Karim Mokonzi azaki na ba ennemi te azaki na ba frère na ba sœur azaki na ba fan tant moni lelo a commis miliboso bana mambo bazalaki bato belé lelo la Chine. Donc ça veut dire que Moussa les autres est bien. Tu vois bato batika biso to sa ne promotion o bato no so ba lo ba ve polesha ngana omona bango nena bongo ngana omona bango pona ngai na oye baté elo ni ngana ko lo bana bango. Tu vois na na temps yo lo baté ya ko lo baté parce que tout ça la chronique moins intelligente. Tu vois to lingake tout ça la promotion à Karine Mokosi pour la makamo Karine qui est bien. C'est un peu ça. OK, merci na réponse na yo Peggy Titan balobi na yo ki lisusu bazo lo baké na yo ki mo mbali mo boyo na zo ba kombo na été Ken azo loba a seli longo polémique pour la mambo musique yo Kofi ça featuring na Karim Mokonzi do na comprendre te Ken wana zo loba na ebité so loba na nini pour la mambo musique ya Karim Mokonzi te so musique et simbité so amoni qualité clip bien te amoni ngo za très bien te pour na hier. Donc on est pour naïe, les pour naïe. Mais tout déjà tant au monde déjà 100 000 vues pour le Belango, 100 000 vues le bimika à jour moko. Musicien belé ou banda carrière du bossa Karim. Peut-être na journée moko pour nous couper 100 000 vues. Déjà j'étais même à sur petit featuring na mutoza koni. Et ça va aventure déjà au monde déjà 100 000. Bande on a besoin baken que c'est bien. Mais au lieu bango parce que tout le monde tout ça pour nous communiquer pour nous informer, pour nous soutenir Barthès émission. Tant on a chroniqueuse. Le malgré que nous on a émission la Chine, mais tant on a nous ça na émission na yo, aux années nous tambola na ba musicien, il y a ça la promotion artiste et musicien. C'est un peu ça. Donc bande on a biso footballinga tant tout déjà Karine na sous journaliste qui. Vous avez compris à comme chroniqueuse. Donc biso soutien à biso faut zalake, biso faut soutenir bango. Il faut soutenir ba œuvre na bango. Il faut savoir critiquer les alibes mais bien sûr tout ça lango na linga bien. Mais tant que bloc bango ça ils ont manque de respect vis-à-vis ba Wera, vis-à-vis ya ba Kofi, vis-à-vis ba héritier, vis-à-vis ya Bo. C'est pas bien parce que quand on a que bango c'est comme si muté ça la bien. Musala oh c'est comme si wabe. Soki Makizembe azolo bela makambu ya Karim na banquette oye bango ke nzamba repinir ye. C'est pas bien. Et ça bien té parce que c'est comme si tu manques directement respect et pas la légende. Et ça bien té pour nga za na temps ya kokota na ba tiraillement té pour nga déjà ça se voit déjà que bon moment moni pour y ba que Karim Mokonzi à chaque chose sur la chaîne à YouTube ça porte toujours des polémiques. Mais biso doit en attendre parce que la minute to bimisango abimisango le 25. Ça veut dire qu'il y a mis on attend moko bazana a besoin mais bat ko savourer to zela to pesa ngo chance to pesa ngo temps déjà ça veut dire que déjà jour moko déjà le clip d'un jour moko sali 100 000 vues c'est quelque chose à encourager pour nga bat bazela 1 million de vues yo mona rende inda le bien ouais lobby vraiment ça qui bien na pesi merci na bino na pesi merci na bato tout ba yaki merci na madame Angelica merci na ba charge merci na ba Nzoi merci na ba défenseur merci na bateau tout net aux qui lobby vraiment pour nous soutenir notre concert c'est bien comme ça c'est quelque chose de bien on est là maintenant là tous à la carte makasi na promotion je pense que yo momone ba émission zo salema puis en plus nous y a mbinga aussi une spéciale la Chine donc musala mezo kende bien pour la promotion non au moninga ne na yeboye bato belé ba lobela bato so babike bari fulanga bato so ebele parce que on a kena langa les qui to kena mingi pour na musala parce que on muto ake par exemple même sous pour na akene akota banini parce que on a kena ma musala je pense que na global télévision bat ba monaki comment ba émission parce que on a zanga ni na zabongo na tiki bande mobimba ya montage parce que on a d'abord au foyer bango ke na ba benga intelligent YouTube et binga déjà donc ça veut dire que plus na kena en plus formation na cette formation il y a ba benga intelligent poani donc intelligent ba benga c'est pas par rapport il y a savoir
par rapport ya ndenge nazalaka respect bamona ke moi la moko boye naza éduqué par rapport à msou to boye to kota msou ba delure mais plus bien sûr Evelyne Polesha au Monaki et derrière Moussa parce que moi j'étais accompagné avec des photographes blancs anglais dans cette formation il y a un mois de communication sociale par rapport à la Chine parce que moi nazaki na notre soutien Moni Karine, il faut le dire que on a cause un gratte. Au moins d'abord le lot le belara makambu ya promotion. Bien sûr na deuxième partie na biso to lobela. Mais bato ba loba. Mais biso to saka promotion ndenge pona par rapport à album Autorité. Merci. Comme na suke émission na biso mot de la fin Peggy Tita lobela. Bato baolanda biso nini mpona propos ya musique ya Karine Mokonzi nayebi te oyebisa bango nini opesa bango conseil nini olobela bango mpe nini. Merci beaucoup Evelyne Polesha, merci na ndenge oyambi nga na émission. Donc bato ba soutenir bato ba kota na page bato ba soutenir ba consommer nzembo Autorité et au sala bien. Donc biso tozana toujours wana mpona opesa bango ka bien parce que yo ebika oza presse en ligne donc bato ba soutenir Karine Mokonzi ba soutenir pe banzo ba soutenir bato nyonso bato soutenir Karine parce que ça li bien biso to banda nzela wana lelo to moni ke bato ba groupe et combien belé pour soutenir Karine pour na ngai et ça linga bien donc ba dédicace na nga ba meilleur vœu na nga na pesi. D'abord merci beaucoup na mère fashion de Nantes, merci na yo pe Evelyne Polesha, meilleur vœu na bato tout bazo ba nanga, merci na sponsor na ngai Chrissy Moseko pilotage automatique, merci na bato nyoso bolinga barita lo mama bato tout bolinga Peggy Titan ba Béa Elenge hein vraiment na pesi merci na ye ngola Moseka na pesi merci na Odette Musique qui meilleur vœu na yo na pesi merci beaucoup na Trésor Kachina Global Télévision bato tout bolinga Peggy Titan pe merci na yo quoi. Merci Peggy Tita bongo ezaki na yamaki Peggy Tita na émission oyo da chroniqueuse Emine avec Polesha. Merci na la Chine boyambi nga na émission oyo na yebike botala nga boyamba ngai. Merci na cameraman na biso azana ye merci Maxime Landou na yebi merci lisusu na mère fashion. Merci Tovani à un restaurant Shopik. Il y a un peu de makamso lingolia, balobi les hommes et les femmes. Babi na kata restaurant to pesa makambu. Donc na sepeli bolanda ngai avec Polesha chroniqueuse na mino na ye merci na Karine Mokonzi meilleur vœu na bino so bolanda ngai meilleur vœu na Karine Mokonzi meilleur vœu na mère fashion meilleur vœu na la Chine Mobimba merve na cameraman na biso oyo azo pesa biso bilili oyo donc na sepeli batu nanga na pesi merve na Karine Balé merve na Clara Mokobe Antomai Coco Dikete Esther Pemba merve na bino merve tout le monde merve na bana Luanda merve lisusu na Paolo Toudilou le sénateur mon vieux que j'aime beaucoup merve susuna Tata Kibokolo Yonde na linga mingi merci merve susuna DJ na ngapesa nga makambu na linga DJ wa mitonga chaka muziki na Luanda ndo na sepela makasi merve susuna la petite Maria Mokoka la maman de Eureka Chao Chao.